likolo esala yi lokola koyinda ngala Judith ozo kere pozo mona mbula te okopola habite mama na kopola te nazo mata na moto na kokoma ngala bisava akei aye kozonga bi mama zo 500 oyo soki Patrick atungisi yo sombele secret ngala bi ndeko bima Judith abimaki tina lelo Judith azongi ndako te aye ko benga ngana ba 5 heures toyena mama na ba 5 heures wana toyena mama lekini msusu nde na vandi na koti hôpital kuna Judith asalika une semaine kati wana Judith aye kukufa ngai si mama boko tsanga place Judith azali ba ko tsanga ti boko tsanga place za ba ko tsanga ti si na mon docteur mso akena bagabi miaki ngabi te me boko takota boneni bolo bati parce que ngai yana mona snayi o te ça va za ba biologie bolo mutuka ba ke luwe mutuka ti na ba na biso ba yena ngwana na mona ba no kota mutuka zo kota pena juste pe na porte c'est que mutomba osimba ponga na comprendre te na mona ngamba moko ba mboya ko zwaye ba ko zwaye bona mona ba bimisela ngai abimisa lolemo vimba lolemo kanga bo ofula ka fufu a bouger ta lo bateka azo fiba fufu le magana mno lolemo no so libanda apinga ka mutute aswana kana mutute nanu na monite pa Judith aza ko bunda na moninga na moni nante tindenge ay ko tika ngai bu na moni place abundi na moninga te. Bonjour, chers amis Internet, vous qui nous suivez de partout à travers le monde entier sur CL News TV. CL News TV, Balobi, tous ces canaux, bazo, c'est catholique, bazo, les lelo, les alliés sont amandés, biso tout après naïki on a monde mobimba. Qui ndekona biso ya mwasi oto bena komba Judith o azaki danseuse ya munene pembeni ya le roi Karmapa, hein, le one tachi de la rumba congolaise oyo azwaki petan ya ko travailler mingi pembeni na kati ya orchestre on a pu apporter mingi lelo héritier maestro na kiti na Herman Stadi na kati ya Lemba et pas ya ba Judith et pas ya Judith na kati ya ndako na bango so bomoi akete ba mama bazali ya rolala na se attitude ya mawa donc voilà tokobandana nous par mama ya Judith oyo tokomekana nous bien que mawa eza pas makasi na mutema mais tokomekana ko so ane ata muke pona bino batu bozota biso à travers CL News TV Herman Stadi to non mais pas maman vous permettre à fanda maman bonjour maman. Bonjour maman te dis que tu peux perdre moi na oyo parfois qui très cher et pas nayo et est-ce que tu ba eloko oyo salaire qui oyo bomi pena Judith abela ki to liwa comme liendenge ngai nazaka avate navanda pa na ngai Judith azaki maladi te Judith ndenge mama lekine ayebisi ngai Judith azaki maladi te Judith abimi awa na ndako ake musala na ye akomi na musala na ye ya ki danseuse pa banda ope banda kala akei akomi kuna ndenge bakoyebisanga akomi babando bina ndenge akendeke babinaka baya moko akwei kokweya babengi baya na ye baboyi koyebisa mama leki na ye bango moko bayane bakei bake kokute akwei kokweya akwei nde
bamemi ye na hôpital moko pembeni wana pa bazaka répétition nde bamemi ye kote wana hôpital wana babengi baya na ye boya noki Judith akwei bayane bakomi kuna nde baye komema ye na hôpital wana babi kawa oyo biso tokokoka ngo te nde bakende ti na Saint-Joseph nde bakomi na ye babengi ngai ya mama leki na ye nde aye kobenga ngai na ba 5 heures toye na ba 5 heures wana toye na mama leki ne mosusu nde navandi na koti hôpital kuna ya Judith asali kaka une semaine kati wana Judith aye kokufa. Merci beaucoup maman to comprendre que ozala kité babengi yo ya kobenga to sepela te ko lobiso mingi poto yebi ko ozana na pasi na mutema to ko lobiso mingi te mais bato azotala yo partout na monde entier okoki ko yebisa biso ndenge nini yo étant maman ofandaki na Judith. Ngai navanda na mwana ngai Judith songa apingaka mutu te aswanaka na mutu te nanu namoni te pa Judith aza kobunda na moninga namoni nanu te ti ndenge aye kotika ngai boye nanu namoni place abundi na moninga te Judith mosane asekaka kaka ici wana. Merci, comprenez que la maman est trop choquée. Tokoki ko lobisaye mingite. Mais maman leki oyo Judith abana ko fana ipana ye oui awa abana fana maman leki to pour s'en permettre maman leki Herman Stadi maman excusez biso to fana ta pembeni maman leki bonjour. Maman doit apprendre qu'il était Judith à Koufeli à Oepanayo au Banaï Kofanda Naye la bella qui n'est maman aussi ko expliquer biso tango ba benga ki yo tango ba benga ki yo que Judith a koyi qu'est-ce que elo ni bosali étant en famille elo ya liboso tango ba bengi bino étant maman li place à Banaï Kofanda ngai tango ba bengi Judith a koyi kuna na répétition na bango ngai nakende kite bana babombelaki ngai po balbiso bayebisi nga mbala moko ta mususu nako pike pe crise pa bayebi ngai ndenge nazala soki likambo ezali yango babombelaki ngai mais baye koyebisa nga na 0 heure tozokende 1 heure te yo vandi awa Judith ba transférer na Saint-Joseph ngabi na problème ni o akoyaki ngai bonso mutakoyi mbala moko kaba kene na Saint-Joseph na mona kizaki 1 heure yaya mobali ayebisinga lala bongo okende na tongo eza nango gravité bazo bombela ndenga ipona koyebisanga ndenge likambo ezali pona nga na yebi te Judith tango azobima azokende rep na bango Judith akoti na ndako asukoli mono ya ya mobali Judith atikali ko banda tonga te kolela mutu pasi te Judith aleli te ko mama boete Judith azo sukola lati azo pakola poudre nga na telemi awa nazo talae likolo sala yilokola ko yinda ngala bi Judith ozo kere pozo mona mbula te okopola abite mama na kopola te nazo mata na moto na kokoma ngala bi sava akei aye kozonga bi mama zo 500 oyo soki Patrick atungisi yo sombele secret ngala bi ndeko bima Judith abimaki tina lelo Judith azongi ndako te. Maman bela nini concrètement koko ya na étant boké Saint-Joseph ayebisi bino ki abana ko bela nini bayebisi biso loko te balobi ka to kotsa e ka scanner de to kende ki na ye a côté scanner mais résultat scanner wana to zo yango te bayebisi biso kaka na ye docteur wana lobi bo bakisi nyonso bakosenga bo somba ti mukolo bakise kokata esilika yango wana bayebisaki biso. Merci beaucoup Herman Stadi tu es que maman va choquer moyen ya ko solisa ba mingi ezate to zo lisu mama leki mususu po
to boucler na ba maman mais bosunga biso noko so azala près to so anaye moi moké bosunga biso so boye bisaye maman leki bonsoir. Bonsoir. Maman toyeli a mingi lisolo Judith tokuti bino bofandi na se bozo lela bozan passer. Est-ce que vous expliquer biso yona Judith Judith azai ko se comporter ndengeni na yo ndengo yebeli mwana na yo. Judith ndena yebele jita loba mingi te. Ye ka seksa kane kaka so kuta ye bosololi azo seksa bino. Emsom ko la répétition ye bisi bino ngana keye botana na bongi. Est-ce que na bimi bien wana biso zongsi ya obimi bien. Jita keye ngana ya kambala moko mona zaka te na vana na romponga. Vraiment sangwana tango yelanga esalanga passe na mutema. Tinde toza to a choqué donc moi kuta lo bebele sate. Merci maman Tolobiso Mingiti. Comprenez que la famille est très choquée. Tous à grande sœur pour te conclure, Herman Stadi. Grande sœur, bonjour. Bonjour. Tu es awa. Mingi zali pour na Judith oya otikoti kabiso artiste monene danseuse et pas ya Karmapa. Grande sœur, yo tant apprendre les solos ya que Judith a kwei. Et le nini au sala qui est tant que grande sœur. Bon, kaka ne va biso to saka awate. Mutaza awale kinanga mado, yimtazala ki tiamaki na hôpital makamno souvent ba ebaki so to ko baka reta ke to ka ke Judith ya kwei. La place ba binela kala rep na bango, mais ndenga mena ndako awaji to ka na malaria te typhoïde te eloko moko te. Kaka nde to ka ke Judith ya kwei nde pe to kendaki na hôpital to ko mona ke Judith banda kanga bana vendredi wana kweyaki ti vendredi pe na 19h pe kufa kama pe vendredi na 19h okufika vendredi na 19h. Alors ça biso ka passe par les moka brisque famille na biso ata tout mo akufa la liwa ya ndingo wana te. OK moi na fala bela to bika bela ki mais moi na belité loko moko te. Mais moi na kufika ko ndi ba yibi biso ko yiba ka ndingo wana bakela mwana. Tuzanga mi on bate pour la madame taïb makamnyoso c'est que madame ta expliquer pas taïb makamwanyoso. Madame de yaya nae Judith ben ndenge baro yebisi biso to so na yaya Mado yende to zozo siko yasuka maman Mado bonjour. Bonjour. Maman to yebi ki pas ces makasi ma bato azota biso na monde entier oko expliquer bango pasi o bozana ngo ya Judith akwei liwa ya mbakala kata bozo yebate na hôpital ti bozaki batikala ta ko souffler yo na lito ite ke Judith azobela eloko hotel ya kwa kina musala tena kinaka kokko yango biso to mona ki yango te to yika kamera na bengi na téléphone ki allo ya mado ya ramba Judith akwei ndengeni o ta ne ko bina ba monika akwei bazo zelai a telema tamsusu ba bia sa spectacle ngwa umelti na sewa na ba ko ya ba simbie ba zui ba tombole ba che na mupanzi ba bia ba ndo popola boyale o azon ko ba bia ko mi ka mususu ba meme na clinique mo pembe na bango ya rep na bango to ba meme kunale nde ba ba ko benga soto yanga na mona ko ba jina tini mwana na biso mobile Cedric kende ko zwa Judith ozonga ne ndako na tinde kuna komi kuna boy minute lekina aw benga te na mona moi benga bikio ya madobo ya mbango eza grave na bi grave ande nitaki na musala bana kala sala na bimpenda ku bien grave ande ni o ya kaka yaka de ko zo mutu kabiso so tokena ba bana so mbal tokei ba mama za ki meto bo webisa epo ya pia za munene so ko simba te mama pe ko to boyo benga tokende biso na biso bana kokoma to komi kuna na kota place Judith ba ebisinga yote ya kana to sola to luka propriétaire à Judith le na ko konna ka sona docteur ba nous expliquer ngata moi na bino ngaza ba mela ki ngabi abi même makande to zara normal ça que c'est la qui oh bon na rep amela ni ba rep ba lobaki ba ninga ba biki amela ki secret ngo asanza ki secret wana nde ba meme ba kena kuna na hôpital mais hôpital ebisinga ke Judith ngaza ba sans makila ndenga sanzi makila boza kana bango te bana ba matériel ta moko te ba ko sapona Judith na banga te ba ko transférer na Saint Joseph ba butu wana ba mona moni pe et deux spray ko ya wana ye directeur na bango ngai bisi bongo sko kuna ba bi mona sanzi secret yo zo sanga secret mais kuna ba lobi ba sanzi makila o ya solo mais ngai si mais boko tsanga place Judith azali ba ko tsanga te boko tsanga place azali ba ko tsanga te si na moni docteur mso akena ba gabi mi aki ngabi te mais beaucoup ta kota boneni bolo bati
parce que nga yana bona snaye o te ça va zeba bisolo jiti boluwe mutuka ba ke luwe mutuka ti na ba na biso ba yena ngwana na mona ba ndoko tsa mutuka zo kota pena juste pena na porte c'est que mutomba osimba ponga na comprendre te na mona ga mala moko ba mboya ko zwaye ba ko zwaye bona mona ba bimisela ngai avima abimisa lo lemo vimba lo lemo kanga bo ofula ka fufu a bouger ta lo bateka azu fiba fufu le magana mno lo lemo no so libanda oh ngabe zaki ya boyete comme ya boyindini na kangie na nzoto na chaise ola batsekiwa na kangie na nzoto na gono ya songa likamunini okenda kendo beta bokeste bele nini yango komelio fongola tam no loba ngao na ye a lo bati comme batie na mutuka ça c'est moi mi donc atikali ko lo bati na nenga kufi bon atikali pe ko bouger ta sale lo monte kana to zwa ke kuna na ne to gena na Saint Joseph ko koma to komi kuna ba edo futa mbongo akoti za kesa futa mbongo na ye to koti na mwana ti babandi ko sale singa ba sala banoti edo wana directeur artistique na ba oui orchestre na bango ya Karma pa. Ok, comprenez que Moutouazaki mieux placé à expliquer biso vraiment histoire n'est se dérouler pour comprendre moi mouké parce que ngana meki ko comprendre yanga bino pe bo meki pe ko comprendre na nena bino c'est qu'elle a expliqué Judith à quoi une répétition à Sanzi Makila. Voilà, mais grande sœur beaucoup yebsa biso Judith à part et pas Karma pa abina na ba orchestre ne lisu. Abina orchestre bielé abanda liboso papa wemba zaki mo amukie ali alonge papa wemba kibinda pe abina kina kibinda ayepe ay kolongwa akomi ko bina epa dakumu epa rombo tunani na lemba bina epa rombo après akomi pa dakumuda bake potona dakumuda tan baye ba voyager pe belé tan waye na minute na kolongwa pa dakumuda po abotaki avandaki apemi mais avant botana pe akendaki susu na nini abeta pa roka na Brazzaville abeti pa roka tanga zongi awa abeti pa kofi mama ne pe ko beta mon je pas yanen la coste abini pepe sko succès ke pa Karma pa kofi pa betaki et pas Karma pa deuxième tour na beta pa Karma pa yango parce que abetaki na ba valanta ba cuisse de poulet ba na to bazaki bon so Karma alongwe après ko zonga akomi un mois bini pa borel ezaki penzo nzingi ndesima nango ay ko kota siko na ministre avandeki na et pas yek de Karma na ministre azapa de Karma da kweli pe kuna abela le côté à ça qui le côté abimaki nanda ko kimia bon orchestre nyonso abeta akoyate asa le lote musane asa yango wana pas Fabregas pas beta ki mais album na eta nga beta longwa ki po na tisoni komaki do beti orchestre belé quoi beti pene belé d'international. Merci beaucoup, vous avez compris que Aza Moukete, s'il vous plaît. Aza vraiment Moukete, Judith Aza Mounene, parce que parcours aussi bêta et réveiller sous ma conscience un bino pour bokanise sous malam et surtout tout le candé tout les laé. Tout bozo tabiso ba fanatique ya Karma pa, ya Kofi, ya Fabregas, ba fanatique ya ba place tout au batangi à servir biso. Ngaina bino pena mokili mobimba. Bosunga famille, bobenga famille, boluka Bochapoa de façon que tous les là ensemble Judith Oyatiki biso. Grande sœur nazo suki sanayo, mais moi message na batutu bazo talo dans le monde entier et puis numéro de contact ya famille si mutu oyo a sepeli parfois zaki fanatique ya Judith a contacté famille pour ayeba évolution et puis programme ya matanga pe. Le programme matanga ndi basali fallait que bima samedi oyo mais le quoi babi ke balela papa Lutumba. Donc Judith aza vendredi wana. Donc vendredi ne bima men on sengaka ki abeta na orchestre belé. Azana ayebani. Ba yebi aza mukiete. Munene nende linge mona na siko nenga kufi. Donc mututu azali. Donc soka za mawaya Judith azaki na bolingwa Judith aya ko chapoa na famille. Parce que eye brisque mutabomba ki mbongo te po ba yeba ki yazo kufa. Eye brisque mais au de Karma, au Vemo Pao. Oh baba Félix oh ba vieka toi beta na orchestre na bango parce que boyebi déjà pour ndeza bo ba mona ki be match ba yebi ba ko soutenir ba sunga ba tolela ya songa malamu muto ko menacer muto azate président de Karma to banda ki ne bien to sukana na mabe poani aya yo biza azamu nae akoyi na musala mais au moins si abenga ki pe famille akoki ko benga na famille mais yemo ko zo mona ati mabeza na ngote parce que nzambe mutapesa raipe mutabotola après que bota meza kukufa donc ta message mo ya yebozina te azo benga na ye mo zo solo la mais na ba ma oga mo yimo mo na te ako délégué ne pe musicien na ndeko ya wana eza na mama bitumba te
sur place na kin toi pas na kin parce que tout le monde est des fois déjà dans l'hôpital na kitate atema na libanda ya Saint Joseph. Oh ya solo na. Aza na kin. Donc il moto pas kanile azati. Azape mutu mkie PTP de karma. Donc makambo pe kutu eza na moyen 0 pour na mais le quoi ka jita ki mutabatu. Il faut ka batu nyo bacha maboko comprendre. Ah maintenant c'est zati. Numéro de téléphone est 082 33 086 66 Nasuka. 082 33 086 66 Nasuka. Donc 082 33 80 086 66 Nasuka. Donc il y a 666 Nasuka. 082 33 et 33 086 66 Nasuka. Merci beaucoup. C'était la grande sœur de Judith Songa. Toza a nakati ya famille. J'espère que l'année message à famille mobimba to solo na maman grande sœur mususu ba expliquer bino message mingi na président Karmapa oye des fois na hôpital au kiti na mutukate. Donc c'est ce que la maman a dit, la grande sœur à Judith abi au kitaki na mutukate. Tu appelles la famille bien sûr, mais présence na est très important parce que tu n'as pas de problème avec la famille, soyez peu motiver peu famille va moi inquiéter place à banaï au travail au moins moi reconnaissance moi et ça la moi poids. Merci beaucoup à tout le monde qui ont tiré leurs attentions et on a émission Oyo à long et à large. Bonjour numéro Judith Azo Ebeme Ekobima vendredi prochain et coller la massa midi comme ça boluka bo contacter numéro aux grandes sœurs à PC comme ça biso tokoya toko couvrir dès yo anatango ekoya ti ekosi la pe toko luka après dès to luka grande sœur Mado pour tout ça na lisusu émission to so anae à propos ya ba mambu ebele ah famille eza maman to so mambu ebele ezate to ceux qui on avec Herman Stadi retrouvons-nous prochainement bye.